Mbote na bino bandeko balandi partout bozali kolanda biso na chaîne bino bolingaka mingi tindika télévision chaîne oyo emelaka bino en tout cas ba analyse ya solo ya kitoko na tango pe bozelela ngo eza te ke tosali analyse likamo boya kala aussi actualité les kate tindika ezali komela bino ba innovation sur actualité na République démocratique du Congo tikana pesa mbote na papa Rifan Kisombe elongo na papa Papi Keli bangonde ba simbi tindika bangonde makambo ba big boss ya tindika esengo na ngai mokolo ya lelo ezali nini bande ko balandi bomoni nga mwa sourire na mbebo pona ko bisa bino ki Fati Beton alongi donc betele mo maboko mukepo makambo ta oloba tout à l'heure na yebi ko beti déjà mais na nolandi te lo ni na ngina loba o sepe nango po yango nde esali que moi kimia peto kanga minoko ya ba oyo balobaka Félix na pouvoir sali le côté ya ebika ko sala ba voyage ko yamba ba président ba mboka mususi yango ba bambaki libanga bozama kasi na côté wana biloba nde toboya bande ko balandi likambo bakare minière boyebi elongo nanga e divisaki epesaki pasi epesaki kanda na bayimboka na ndenge nini balekaki balukaki batekaki déjà bakare minière biso tozo kanisa ke président zo kene kuna luka ba investisseur président zo bunda côté population sociale ezala bien président zo bunda na kena zonga bango batikali babia lokola fatia biso na pouvoir to teka likambo bakare minière yango ekangisi ba misusu tokobela likambo ngo tout au long ya analyse na biso mokolo lelo voire même François Béa likambo bakare minière oyo ezali eloko mo ekoko tombola mboka emati pe tokomi pe po aninte pays ya puissance makasi pona ninte batu bakomi koya ne tokendaka ba Dubai wana ko somba ko visiter bakomi koya pe na RDC pona ko visiter likambo bakare minière mboka etonda kita kasi na mokolo lelo bonne nouvelle on a sengaki bobetela maboko ezali nini bandi ko balandi na mokolo lelo bauti ko récupérer société moko ya ba chinois na kombo ya Molim Num en tout cas bande ko balandi pona epelete bokota na ba site na biso epesaka ba information bo mona pe article wana ekomami société wana ya ba chinois ezali na mboka ya Fugurume ezali village moko na coin moko ya capitale kuna Katanga oyo wapi ba chinois na bazali ko exploiter ba matière première ya mboka na biso matière première bazo exploiter bande konanga ezali nini toza na lingot toza na cobalt na cuivre na makambo ebele oyo bakangi na yango compagnie wana 100,000 tonnes ya ba matière wana ba bomba yango na na cave ya compagnie na bomba sala cave moko ya munene ba bombi ba matière wana nyonso po bazwa yango baki ekoteka yango na mboka na bango lobi la Chine puissance soki nini o VDT bacha ba chinois batonga nzela mais ba matière wana nyonso o ba otongela nzela po nzeleza kitoko ba ozango awa niti ba lengot wana est-ce que na classe na ba na classe batangisi ba enseignant pe musu botangisa ba na ba lengot ango na yebite mais ali matière où ils allaient kobima na Congo pas mususu te na Congo de ba chinois bazwa yango ba pombi yango bien ba memango toujours senga pe na service ya ANR ya aéroport ça musala ya malamu DGM oh nini ba service ebele kanga bino na aéroport wana tant ba matière wana ebimaka bozaka wapo bokanga totala bino pe malamu ba matière ele kaka a po ekekuna donc félicitations c'est grâce à Fati Beton de ba vérité o ekomi komonana merci na batu nyonso pe bazali ko soutenir chef de l'état na ko dénoncer makambo ya boyi tolandaka video bande ko balandi ndenge kani batindelaka biso ba dénonçaka déjà ba bazana katanga balakisaka biso ndenge mituka ya ba chinois
esali komema ba matière na biso ezali kobima nango pona kokene nango na compagnie na bango kobomba na se bandeko bakale bango na matiti na nzela video wana en tout cas soki na luki yango en tout cas bandeko bo rappeler nga tokomona video wana bazoyebisa bango boke na ma matière wapi omboka Faci Beto bokoleka na yango te tolembi tomona chinois wana chinois azwa telefone abeta toi abengi na telefone après bangonga mike batiki bango baleka abengaki nani bandeko balandi compagnie yango na masolo na biso kaka esengeli koyebake eza ya Kabila eza ya Ruberwa na ba camarade na ye bango nde bazo exploiter ba minéraux na biso okanisa bango baza ye Ruberwa ngo akenda wapi aza wapi to bimisa ye to dénoncer ye rebelle na kati na biso esengeli akende otolo wapi na akende na ye na kati comment c'est individu ou comme tu na niveau oyo baza mabe na yango Faci Beto aye pour na ko reconstruire unité nationale ko pesa goût sens ya ko vivre à travers ko dénoncer makambo oyo ko bimisa encore ko dénoncer te aoluka batu oyo bayebi ko sala ba matière wana baya na Kinshasa basala ba compagnie biloko basala mboka ngo ba Chine ba Dubai yo ba États-Unis ba nini wana biloko wana mituka ba nini bako banda ko sala yango na Congo déjà projet en cours ba compagnie wana nyonso bazoluka toko somba balisa pomboka biso sangelo côté Faci Beto aza capable ko sala mobali elombe mobali ye wana telemi yo kaspe ko luka ba investisseur ba koya ba président déjà ba komi koya tout ba président ye oya ye ba solo lio ba sali boya ba investisseur wana nyonso ba entreprise wana nyonso ba licence wana nyonso to ko somba yango pona tina komatisa kita ya mboka na biso pona nini te na mondi kamo batanga kipe Moïse Katumbi na kati aloba yito lona yozo loni sabatu bino kuna bozo yiba akambaki kote ona tango ebele nana yebi akoko nzimba ke eloko ane batamaki ya loba ngo ta kosola te ya utina bolona enseignement nini biso do lona bino bozwa ba bilona biso boyiba bokina bo mabe après 2023 opposition républicaine kote lobi Faci Beto kote lobi Faci voyage to boyi na biso eloko wana na yango tango no sozo be ya tindika to soutenir vision chef de l'état mwana mboka to lela ki mabolongo na se mwana mboka kamba biso to lingi ba soldate to lingi ba étranger te to lingi nzambe ateli biso mwana mboka Faci Beto to ko soutenir ye ndenge nini yo zana likanisa ko tonga compagnie moko boye yo zana eloko ko sungela batu ba Congo ba pau yo zana matière ba livre oya ko pesa bana classe yo zana ni do biloko wana nyonso tant mboka oyo aza bien na cadre na coin na ye na cadre eloko azo salela okomona mboka ekeli boso yo kanzi président ka ye moko s'occuper na ba président s'occuper na investisseur s'occuper na gouvernement s'occuper maboko aza nango combien kasi yo na ngai à travers ma action to ko sala dit to ko soutenir chef de l'état neti tindika et soutenir ka chef de l'état na ko pesa basango ya mboka ndenge esengeli ko rapporter bino eloko ni ezo simba ne eloko ni ezo simba te kasi yo poza na soko za na lisungi ya kosunga président de la république en tout cas porte eza ouvert ata na biso te ata na bandeko na yo na Congo obengi matanga na za na 1 million de livres za awa ya bana deuxième na ochango na mai pona mai ndenge boyebisaka biso ekutaka nango penza te boyebo kabela te na école mwasi manda ku seninyo l'essentiel bana wana batanga bazwa connaître au soutenir chef de l'état o nana ballon mo boya bilo moko boya na oteka ngo $1 banda ko beleza na biloko wana te leti ba réchaud ba listre bilo mo amike obobwaka na poto pour récupérer ta mbonga na oteka ngo $1 na soutenir vision chef de l'état mais oui ezate ke nde na mona ki ba maman basangisi ba maman mapa ba pesa mapa ya bakoni bande kuna ngai ba mbisi bango nzembo ya 10-20 autres soutenir chef de l'état lo kuta bo mabe to soutenir chef de l'état par rapport ya ba action par rapport ko dénoncer mabe par rapport ya makambo ebele be ndete exploit oyo kuna na fugurume tant yango yo ba opposant bobima bwene betando te boloba eza boy boloba te boke wapi boya to ozela bido
boyako awa 100 000 tonnes bandeko et puis ça en a vertige 100 000 tonnes 10 000 te au bâti 0 100 000 tonnes ya ba matière donc bango ba comme ça qui Congo ilanga na bango ba yibi ba sali ba na ba kepoto ozo imaginer moi na acteur politique ya bango tala compte na banque na poto chance ka bando bokanga ngo kuna esila bino bolia bango bakosilisa ngo nde tolobaka en tout cas po totikala penza te na sujet yango eza espoir tobeteli pena Fatim beto maboko tosepe na likambo yango bamatière première bakangi yango bakoteka yango bakoexploite yango po na intérêt ya mboka na biso. Point de presse esalimaki na mikolo eleki na bandeko to na famille ya François Béa mpona ntina ya koloba ete François Béa ndenge akangami na aner kuna état de santé na ezali malamu te famille na ye baza na accès kuna te esengeli bapesa ye chance akende ko se faire soigner na mikili ya poto pe likambo bakangela ye eyebani te wana ba propos oyo ya point de presse elekanaki kuna. Kasi bandeko balandi tika totuna ensemble likambo nini bakangelaki mwana mboka François Béa toyebi que coup d'état mboke ninganaki tolinga te okaka tolali tolamuki o coup d'état président de la république ndeti basalaki na mboka o nini kombo etiminga baboma assassinaki président ya république. Ben Dieu merci ba FBI parmi nous bazali ko contrôler et ça la communication ya bato yo bazo travailler na présidence et ça la bato yo bazali ko travailler na armée et ça la bato yo nde baki ko découvrir complot ya munene oyo bande ko sala lisanga ya bande ko François Béa na benge bande ko na po bato bazali na idéologie moko po na dossier yango batangi ba généraux ba colonel ba capitaine ba homme d'affaires ba politicien liste eza moulayi jusque là ba enquête ezali en cours pour na koyeba ba nani bazali associé na likambo yango ya atteinte na président ya république bango bakanisi ndakendaka ba voyage wana aza facile ya kozwa donc to kangaka aéroport kamba moko to kanye to katie mutu rien. En tout cas merci beaucoup na ba service ya FBI kati na biso bango ne boye ba te tozana bango awa on États-Unis FBI fati beto sa ela biso service moko boye bika au aner mais service on appelle to kangam na mikolo e kangama to ko cha unité moko bien spécialisée oyo kolonga na kombo ya aner po aner wana réputation ngai beba banda kala ba kalev wana ba torturer ba tout ba koti ba cave kombo na pe folonga foto ba ndenge nini service wana fo esale ba cha en tout cas beti en tout cas to sengi na bakambi ya mboka ba e ba neni ya ko reformuler na structure wana bande ko balandi bino bokanisi pe na coup d'état wana linga esale na Congo yo na ngato linga to fanda yo na ngato linga to lia na Ukraine kuna na no conflit ka talande guerre ekoti sikoyo baya kozwela biso Fati Beton mopona mi nzambe auti likolo bache ya vandi wana abwa lokuta Dieu merci complot wana ezalaki dévoilé François Béa azali na cachot bel et bien banquette ezali en cours wana kani banquette ko sila ba kobimisa mais kokosa ki azali maladi ba évacuer ye pobo kimisa ye okuna regarder akene na mboka bokuna kimi na ye mo mona tete likambo na photo eba vérité tina suka soki ezalaki na tango ya Kabila mais toyebi te François Béa alinga azala wa biso bangando baliaki ye so likolo ezalaki na banini toyebi te mais po mona président alobi justice esala mosala nango soko oyebi oza na compte à rendre na justice te ndenge ya tindaki kamere kende soki justice ekuti yo na likambo okangami soko ya sani justice ezo travailler na indépendance na yango ezali lié au président peut-être la justice est indépendante ezate ke
François be aobangani famille na ye comme déclaration bazo bangani batika banquête sila toyeba bango balobi ki basambisa ye na TV lokola procès ya Camère tozozela me banquête sila batia ye na TV kaka bino lisusu famille na ye bolobi batinde na poto bomonte bozo se contredire assista et santé malamu te batinde na poto ou soit basambisa ye na TV siko bozolo banini au juste François be akangami na ba acte ya coup d'état o balingi basala na elongona likopa na ye akangami esengi basambisa bango tozela banquête sila bakosambisa bango ezate que boleka bosala ba point de presse ba meeting ya ebele pona ko makambo za na nzela te tomoni yango déclaration to point de presse wana eza non événement bande ko balandi o balanda ki point de presse wana bobelela ki bolobaki dossier RAM complot ya famille Tshisekedi balia population bongo lelo oyo RAM balongoli depuis le 1er mars RAM oyo bande kolia population ba méga ba unité et sili ekwei pona nini ekwei président de la République ayoki population na ye le peuple d'abord base des bases tolela ki mingi ayoki kolela population alobi eloko wana ekweya pe esi ekwei pe kokweya ekoya lisusu te kasi tobeti sete pona nini mokonzi ya mboka na conseil ya ministre alobaki eloko wana ekweya kasi na déclaration ya ministre apetentik Kibasa alobi o ba créancier esengeli bafuta banyongo bazalaki na mokonzi alobi bolongola longola yo lobi te na olongola mafuta ngana onyongo mutu zo respecter pe ba propos président de la République te na yango to sengi na yo ministre Kibasa en tout cas respecter ba propos ya chef de l'état na kotosa penza mibeko na limiemia nyonso ndenge ezali samaka po population peut-être comme ekochaka ba minute comme ekochaka kanini tant musu communication pe ezala kité na mawana ya zalaka na yango ya kosunga akoisi esengeli vraiment ozwa likambo yango en considération o ba créancier to boy na biso likambo na tika na yo longola po mokonzi salobaki osala ndenge alobi en tout cas bande ko balandi esengeli kosimba lisusu que le 25 mars oyo match monene ko betama awa na Kinshasa précisément na stade de Martyr match nini éliminatoire coupe du monde oyo pour une première fois toyebi lisolo toyebi masolo binonanga ndenge kani mboka na biso zaka toujours l'échec mayobo o baninga bakie coupe du monde to talaka baninga tozo sepela kasi mbala oyo compétition ekozala awa na yango Sama Lukonde esi a président ki réunion moko pona ko organiser ndenge ni ba kobongisa stade de Martyr ba commission ni ekozala mise en place pe kobongisa nzela ndenge nini bato bakoya kolanda match kolekana ndenge bako accueillir Maroc oto kobeta na bango donc ba préparatif ezali déjà en action pour na makambo ya match kobeta ma awa bande ko balandi to simba que Fati Beton to benga premier citoyen de la ville bango Théo Kimbuta o Gentini eloko te Fati Beton premier citoyen de la ville oyazaka toujours présent ou apikani bana mboka babetaka match na bango pona ko fortifier ba joueurs pona ko fortifier population pour présence déjà ya président na stade bo rende ba supporter bagangi baganga ne osakana te bien varese na nzoto toujours ele mboka ezanga te pona ko lakisa Congolais ya makila ezate ki auti ayaki pa beta Congolais ya makila azaka toujours wana pona ko soutenir makambo etali ndembo na yango Sama Lukonde a président ki réunion pour organiser makambo eloko totelemeli ezali nini Sama Lukonde achaki gouvernement warrior ndenge apesaki yango kombo c'est-à-dire ba compétent oyo mbala oyo bana droit échec te ba komema mboka na réussite est-ce que ezali réussite pour jusque là certains ya ba ministre na ye bazo sala eloko moko te ya malonga bazo bebisa bazo yiba ba compagnie na bango ba ministère na bango ezo simba te ezo kende zongi
mais ye aza silence radio azo le belo côté mais na likambo za moins important to ba communication leki pona bale za loisir oui etombola mboka bien sûr mais na makambo ya bimaki après abimaki gouvernement warrior olobaki mais yo pozo ça elo to soutenir chef de l'état té tozo dénoncer ki warrior na yo mukonzi na baona campagne to kanisa kiso ki Armageddon ya ba américain yi na warrior ozupe kombo kitoko ya anglais otie metala gouvernement na yo esali nini ezokende wapi ambande comme swabi faut to zona biso mende pena to zwa pena to tsaye koto po yenda yebi ko communiquer pa yebi ko beta ba sete te to pesa ma peta muya ya zala zo communiquer ezala ka teke ona ofriko kana mutu na mutana particularité na Isama Lukonde premier ministre au salelo côté bongisa pour na soutenir chef de l'état kasi na mabongisi oyo pona ko recevoir Maroc awa pona éliminatoire oyo ezali compétition ya barrage babengi yango pona coupe du monde elekana malamu donc nzela en tout cas likamwa nzela tokoya kini bopeto tokoya o 100 jours tokoya tilengelu tokoya donc toza wana en tout cas bande ko balandi pona kopesa bino basango mboka tika to chité po to kompena na suka to ebisa bino bonde kozela roi belge valaya awa Kinshasa kokuta na Fati Beton na motema na ye ya malamu na motema na ya bolingo ya mawa ya susi ndenge guerre ezali kolekana na Ukraine kuna boyebike biso nyonso likambo yango ezali kotungisa pe biso alobi te pona kozwa ba résolution pona ko arrêter guerre wana mokonzi ya belge ayati azala na kuna pona tina kobongisa vu que makambo ezali belé donc roi belge akoya sous na sol congolais na mikolo ezali koya ndenge tozali kozela ye ezali ki réel plaisir pona nga ya kosela bino analyse oyo mokolo ya lelo tozwaka quelques points ya ba actualité du jour yango topesaka bino bozalaka mingi na misala bozalaka mingi na tente ya koluka kokende gauche droite botala kasi biso toyaka wana pona kopesa bino basango ya mboka. Grand merci à Silva Mafuta de Rissu, grand merci également à Silva de Munza kuna na Irlande, sans oublier bande kono so balanda kanga na ebike liste komi mulai kasi na mikolo ko ya bozo ba salutation na biso pe ya bino en tout cas kimi na kolo renier katikati na bino poto zaba na Nzambe président de la République Fati Beton confie kimboka na maboko ya Nzambe biso nyoso esengai to landa exemple ya ona lobi kimi renier partout na mabota na bino. Grand merci à Biumbui wazala ki na sima ya caméra na kobosa na te le big boss Rifin Kisombelo na papi keli bango de basimbi tindika pona mokolo ya lelo botika malamu tokutana mikolo ko ya bye.